ya kasi kondima nanga eleki mbongo yambala uyu izailamba ya kembo miso oyo mesana komoni lokote lelo internet ils ont un message qu'ils ont loupa entre musiciens chrétiens na ser na biso moko boye. Alors makambwani izolobama nebi koyebi yango malamu etaki pasteur message ni ya paix oyo ko pesa to eloko nini ezolekana eza vrai to eza faux. Voilà, vas-y. Bayembi bazaba païen. Bayembi osomona. Bazaba véritable païen ko zwata idée. Moyende zalaka mosali na nzambe te. Papa na tomboka kama kasi suki na zoka ke bazolo bana musicien chrétien asa mosali na nzambe. Niveau Madilu a édifié Batunamboko. Madilu modèle yokana ebisa yo papa. Modèle Madilu a édifié Batunamboko Congo. Est-ce que Moïse Mbi a koko édifié Batubongo? Est-ce que lo yenge za pona bango? Mais basala ka sambla. Ndenge na ebisa ki on a débat. Pasteur aza vrai kuluna. Ndenge moko na mwana nzokata batu lecheti. Mais na ba stratégie différente. Osomona. Mutu azana liberté, azana pouvoir ya kosala nyonso. Kasi na kati ya pouvoir ya kosala nyonso, Québec ko memelo pe malheur. OK. C'est très profond. Nakokufa pona mwasi te. Nakokufa pona yo te. Mais nakokufa pona Nzambe. Nabanga na bokebi papa yo papa. Note monsieur suite nga makasi. Ngana koko swape mutu abondimi te na swe. Papa ngesi na kata mutu lo plito ina minwe. Vrai prédicateur na monde. Yo kasiko na chanter. Yo kana ebisa yo. Pourquoi yo linga ba chanter te? Yo kana ebisa yo. Omoni ngai. So na kuti Mike Kalamba isika oyemba oyo kasango na ngata. Osa bete neti na bomai. Bona oyemba na o te na problème ni. Samba benga kidi azoyemba bon c'est un message. Papa. Bumwane zo saloto nini? Bumwane zo saloto nini? Nganza. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh mon espoir. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es mon espoir. Makambo yo salaka ekamwisaka bana. Yahweh mon espoir. Makambo yo lobaka suke kokisama. Tu es mon espoir. Tobengi oza komba yango tolobi elonga. Yahweh mon espoir. Kambola na maisi mopiangalanda yo zinda. Tu es mon espoir. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh mon espoir. Mon espoir. Papa ya bana. Mon espoir. Mon espoir. Mon espoir. Merci cher internet baso oyo balingaka la voix céleste chaîne nabino oyo et puis ça gabino ba information bien oyo et ça la ke oyeba makambo oyo eza koleka na mboka na monde entier.
La Voix Céleste est la chaîne chrétien Oyo et Salami et Paya frère Alvin Beya Mouyembi Nanzambe Motona Nzambe Yepe Azala Kanabiso awa bokomona bagagi ya bien bokomona ba émission bien bokomona makambo nyonso ekozala très bien et bopesa ki biso mbela ete to lukela bino pasteur Lité ya Kanda bolobi to solola naye et lelo toza naye to kobeta naye masolo to kosola naye na mukuse na mulai expliquer biso pasteur Lité ya Kanda auta wapi aza wapi et penser na ezalaka lobi azala l'église ya ndenge nini nyonso wana to kobeta masolo wana awa et to pesi mbote et pa ya baibas o balingaka biso oyo baza abonné na kati ya chaîne oyo bolanda biso toujours mbote pa na yo filo mukwaya mutema ya bien de yo na Londres veut dire couple modèle couple kitoko oyo tolingaka. Bonjour pasteur Lité ya Kanda. Oui, bonjour papa. Boni mosali ya Nzambe. Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Nzambe tatanda zo batela pour ceux qui a batela qui termina qui za la passe. OK, merci mosali ya Nzambe. Ozana kati ya La Voix Céleste. Chaîne chrétien o ezana voix o ememaka batu na lola La Voix Céleste. Et to lito betana yo masolo ebele parce que bati baso baza abonné a babaki lukela biso pasteur Lité ya Kanda to solo na ye na kimia pe na bobotu. Lelo to lingi Kanda penza ezala te to lingi ozala na kimia. Merci pour la invitation na biso. Oui, merci. Mosali ya Nzambe to lito yeba d'origine na yo. Po batebele lelo ba monyo kaka pasteur Lité ya Kanda bandi. Pasteur Lité ya Kanda auta wapi? Abotama wapi? Azana famille ya bana combien? Ya za kansienne et puis abimeli na komini nini? Abotami na mama nini na papa nini? Merci beaucoup. Napesa nanu libota na Nzambe mbote. Merci. Parce que omoni tant tozo ya bo liboso ya intando ike. Batu ya ba qualité nyonso bazotala biso. Ouais. Bana mikie mikolo basali na Nzambe pe lokola ngai bayembi na Nzambe pe o bazosala lokumu fierté ya église na Nzambe pe ba intellectuel o batangi pe ba kelasi tantôt na ba domaine différent ndezo sala ete balanda biso ko ya liboso na bango c'est que ko loba ya pamba bango ba ko découvrir que muto yo aza mayele pe avant na kina bande de l'école parce que bande de l'école les opesa biso boania ya ko yekola pe même salutation opesa baninga mbote ya niveau nyonso to pe ya ba qualité nyonso oyo bazolanda biso na pesi bino mbote kati na nkolo na ngai ya likolo mutu abateli pe abombi biso pe akutanisi biso eza bobele Nzambe. Papa na pesa ki exemple moko na makaboye na mokili ndenge to botama eza na ba misusu ba botama po ba mona mokili te abotama po mona mokili te ba bengi bango ba mort né. Voilà. Abotami ya kokufa. Voilà. Nzoto na ye eyoki mupepe ya mokili emoni moi ya mokili mais avive azwi ngolu ya kovivre te babengi bango ba morne. Eza pe na batu mosusu abotama na ye afongoli pe miso amoni pe mokili yango yo mais akufa bébé amona mokili te mosusu akokufa jeune musuku akokufa mpaka mususu pe na âge moko boye a comprendre déjà nyonso mususu pe na kosilisa betide na ye directement atiki mokili. Mutu abatelaka pe oyo abombaka akutanisaka batu eza bobele Nzambe. Papa nga nazalaka soki mutu akufi nazalaka confirmer te ke mutu wana akufi. Ah bon? Pe nalelaka te akokufa na lelite bache na morgue na lelite mukolu ebembe ko bima na lelaka pete tunanga na kina kolelela wapi ngana kina kolelela na cimetière. Pourquoi na lobi na kina kolelela na cimetière eloko nini sala kana lela na cimetière papa bolimbisi nazomona lokola ba mensha basi wana elo bolimbisi papa nazomona lokola ba mensha basi wana elo ngai parce que la mèche ya basi les sous sabizoko wanze pumbwe na nzela ni tozotambola na pai bokanga na kasi to zaki na mwasi moko bon na koki pe ko sana na mwasi naza koba te hein papa mais to solo la weza très important. Merci.
papa yoka lisolo na betela yo na kopesa yo na yebi yo ndo yambinga yi zanda kuna yo question na nga no répondre yango te kasi nazo koma na question merci na si cette introduction na nga moi merci na kina kolelela na cimetière ndenge na lobi na moi ki talatala na nga na poche mutu musuto ko kanisa yango basel na nzambe bakomi na bakisi ya boye pona nini na memaka yango pona étudier mokili natala mokili nga na mokili naza nani pe na uti na famille nini na question uti kotuna ngai nazalaka sikoyo eloko elelisaka nga makasi nakendaka tikona bapierre tombale nyonso na batombe de souvenir wana nazokende kotala bafoto komona natali foto ya fumu mpa kester komona natali foto ya papa wemba natali foto ya Marie Misamu natali ya bacolonel natali ya bagénéral natali ya bato bayebana ya bakalite ntango nakotala elongi na nga boye nalobi soki nge elongi ya mabe natikali na mokili ya kitoko ya succès ya mbongo bakoti mabele na confirme mutu abatelaka pa bombaka eza bobele nzambe eza mpe biloko oyo ebandi lelo te mpe suki lelo te wuta na ntango akala na epoke ya jésus aye na mokili ayaki kobikisa oyo etangamaki abikisa eza mpe na bato mosusu babikaki grâce wana te okufi oke masolo eseni esili ti lelo ok pasel ete yakanda bimwa nabotami na famille ya 3 filles 3 garçons ok famille ya papa na ngai eza famille Kele Brino baza balobon ok bato ya nzela mai bakota balibinza ok bakote ya bambandaka kuna yaza kuna mama na ngai aza mombata ozolanda famille ya mama na ngai eza famille Kaila Manuel ozolanda koko na ngai ya mwasi komo na ye Dimenga Dinzinga wana kota mama na ngai Dimenga Dinzinga koko na ngai ya mobali komo na ye Kaila Manuel Emmanuel me bango bakataka Manuel na tata na ngai na mama na ngai na libumu ndenge babimisi biso tobotami 3 filles 4 garçons na système akolukaluka na vie mibale baza na Angola oyo totikali biso tozobika kaka Afrika moto Kinshasa moto nde tozobika awa ministère na ngai okotuna ebandaki ndenge nini naza na ministère moko performance pe ya qualité pe ya goût pe nalobaka na nzambe merci nzambe tata ya likolo ndenge oponanga na kati ya ministère apesaki nga ministère teke nazala na église moko songolo pakala mais apesaki nga ministère na lali na lamuki esinga ministère bon nabandi kotia na bawenze nabandi kotia na bakartier nabandi koevangéliser kopanza sango malamu na mokili mobima mais à l'époque avant nakoma mosali na nzambe nazalaki animatelo atalaku bon ok nazalaki atalaku nzambe aye kobenga ngai eloko nini esalaki nzambe abenga ngai a comprendre ke na kati na église bosoto ekoti na kati na église lokoso ekoti mwana oyo bozomona azokata bato masheti na nzela na paster lelo baza eloko moko paster azobibotola bino mbongo na bastratégie ya parole de Dieu mais mwana wana lokola atangi kelasi te ayebi mpe makomi na nzambe te ye azobotola na modele ya lichette akati azwi mbo ye atangi makomi ayibi bino mbo ok merci pasteur est-ce que okoki kopesa biso sujet moko eza na verset moko na bible odéveloppe yango mpe lokola mateya même pendant 5-7 minutes libota ya nzambe bato nyonso bazolanda la voix céleste bamona ke oza mosali ya nzambe ope sujet okoki kodéveloppe yango
na moni oza ko apaiser niveau na nga makasi non on a apaiser te tout ça mais ce qu'on a posa maté okoko ya na église na ngai te mon frère problème ezate so bengisi nga to ah eza to biso la voix céleste to kendaka pas non yaka na église ya ko yoka ya non papa pendant 5 minutes kaka exauter libota ya nzambe ba ebaso baza abonné na kati ya la voix céleste ba yoka ke mosali ya nzambe alobi likambo moko pe bakangi yango. Bon, c'est si Roson di maté que naza mosali ya nzambe naza kondima yango bien si na moni call pastoral nzambe Comment Matthieu chapitre 7 Matthieu chapitre 7 verset 24 verset 24 comment nazana ngona mutu voilà bo vérifier na ba bible na bino bo tala bo confirmer so geze ya solo Matthieu 27 mais thème on a kolobela na Matthieu chapitre 7 verset 24 OK okitika ka mwa muki na se wana voilà okoyoka soki lobi nini thème na ngana kolobela eza liberté eza lokola nzembo ya jibe ote libéré te nalobi liberté nalobi bokoma thème na nga ona nina lobela liberté mais pourquoi ka exemple ya nzembo ya jibe yoza na kati oui pona ba pensa mokili na lingaka pe na solo la pe na libota na nzambe OK trouble moko ekoti na minute ona mboka ona ko papolela ngo penza batu biebe surtout na église nako beta bato lolenge wana na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital e baleka uki bambisi ya minene babimi vima na soko vimba na pasuka soko pasuka okosala eloko te tozwi mukana na biso na mukana na Matthieu chapitre na yango 7 verset 24 voilà Bible ezoloba na nga boye avant na ya na thème na nga oyo liberté moto nyonso wana na lobi na lingala voilà moto nyonso eponi moto te wana na mukana na Matthieu chapitre 7 verset 24 moto nyonso oya koyoka maloba na nga Nzambe akotosa akosalela pe akotia na misala bomoi na ye to pe vi na ye eza lokola ndako oyo etongami likolo na mabanga mvule koya ba problème koya mipepe koya mwenda kwane koya ezate landa loyembo libanga nanga ya talo libanga na simbi makasi na yebina kokweya te Yesu libanga nanga ya talo ndako oyo etongami likolo na mabanga eza bobele Yesu Kristo. Pourquoi na lobi mupepe koya mbonge koya ba problème koya même na niveau foyer na yo même na kati ya libota mwenda kuwane ko ezate po esimbami epai na fondation ya makasi. Les vraies fondations c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yenda za Nzambe ya likolo oyo soki asimbi vi na yo eza lokola lelo na mokili ndenge tomonaka bandoki banganga bazoluka basakana na vino bazoluka bakotisa na mabele mais lokola yo yekami ndenge Bible elobi na mukanda na Matthieu chapitre nango 7 verset nango 24 lokola yo simbami epai ya mutu oyo ozotosa maloba na ye ozotia yango na misala ozo respecter yango mwaye busoba wana ya bondokezwa yo ezate kasi Bible ekusoko kitina se Bible ezoloba nini oya koyoka maloba na nga Nzambe te akotosa yango te akotia yango na misala te bomoi na eza lokola ndako etonga mikolo ya zelo pepe soki ye mbole ye ndako ekosani ekokweya nazongi na teme na ngai liberté oyo ozomona ekotisi bato ebele mabele liberté ozomona liberté ozomona ekotisi bato ebele prison liberté c'est très important na vie ya moto tango oza na posa ya liberté na mokili esengeli otambola na tout droit na sembo papa liberté esilisa bato ebele maîtrise likolo ya liberté ndenge esalisi yo maîtrise nalobaka boye oza mwasi kitoko
okoli ajo zanango eza ajo baboti bako gangelo surtout bako beto lisomba tati eza age oya conseil mais lokolo zomona ke liberté eza kati na yo tika na sala onyo so esengeli na sala lelo zomona ebele lelo azwi maladi moko songolo pakala zolela na ndako maladi wana zongo pona nini liberté azomi mona po aza na kati ya liberté garçon moko songolo pakala lelo abomi vi na ye akena bandako anganga lokola aza musicien asimba kisi lokola aza na liberté parce que mutu aza na liberté aza na pouvoir ya kosala nyonso kasi na kati ya pouvoir ya kosala nyonso kebe koko memelo pe malheur. Ok, c'est très profond. Ebele lelo akomisa liberté na ye mukie yango moni bible ezoloba na mukana mati o akoyoka maloba na nzambe akotosa pa kosalela akondisa liberté na ye pona nini aloba makambo eza bien te ndenge tomonaka ba pasteur muso aleki na TV abani ko finga ba collègue ne basala nzambe abani ko koloba ba n'importe quoi lobi nango ba kotie na boloko liberté ne kondi te e kondi est-ce yo monanga sina leki na TV na finga basala nzambe te na mokolo te ozomona na respectaka vie ya moninga pe vie ya moto. Ozomona papa, liberté, ozomona liberté, c'est très important la vie. Faut que parce que kosala la liberté yango. Na kosala la mondenge elinko lobate lokolo za papa. Obali mwasi wana, faut bana kosala n'importe quoi. Lobo kokota mabele mwasi wana botikala. Ebele ba casser liberté na bango moko. Likolo ya vie apprécier liberté c'est ni et katani. Merci beaucoup Mosali Nzambe. Merci exhortation na yo vraiment et pesi biso makasi nde bakisi biso pesu su makambo ebele oyo utika na liberté. Mosali Nzambe lelo ministère elobelaka yo nini ndeti yo ozana ministère est-ce que eza appel ya Nzambe ovandaka quelque part au sentir que Nzambe alobi que non yo yaka boyema yaka na matière ya likanda to eza inspiration mo boyela kayo eseli que yo okoma le pastoralité ya kanda. Oui, merci papa pour motuna. Lelo pona comme pasteur l'été ya kanda na uti koloba a na salaki atalaku. OK. Animateur. Ça dit ti lelo na yokaka posa ya musala na nga wana. Ah bon? Ti lelo. Même ko yemba na yokaka posa na ngo. Po atalaku lelo pa ko comme chanteur. OK. Na mokili oyo. Yeah. Ozomona papa loko les appel ya Nzambe basakanaka na appel ya Nzambe te. OK. Bato musunde bazoluka ba blaquer basakana na appel ya Nzambe. Est-ce que vous remarquez que les appels ya Nzambe na mboko na za na considération? OK. Et si quand nous na kiti bazochanga micro voilà obengi singa pona nini po oya kote ya libote ya Nzambe pona za na appel ya Nzambe olandanga na ba TVT alandaka yo nde salo salani obengi sangai. OK. Ça dit naza penza omonde naza boy soki basala na Nzambe ya solo na mboko bazami balé naza parmi. OK, merci Mosali Nzambe. Et lelo na comprendre que basali Nzambe belé pe ya makasi ndie bazaba bayembi. Donc na monaka Mosali Nzambe oza moyembi mais na comprendre que yo zaki na ozai ko bois cadeau ça fait ozai ka musicien. Donc c'est que ba musicien mingi bazaba basali Nzambe. Non. Musicien Nzambe tango abengaka biso alobaka na biso te ke na pesio des ministères. Il y a d'autres choses de kotaka moi sentiment. OK. Ambiance loyenge pour les lopelo que pesi basal na Nzambe goût le loba yemba eza instrument. OK. Lokola comme un instrument complet na kati église pas comme na posa sani ayemba. On remarque que Moussal Nzambe a déjà prière na 9h juste 10h juste tout ça liba mais ce qu'on a soin bimina ba frère moi tika di bino 10h juste exact ami bino ti 15h30 30 OK et ça sentiment ngana zolo bateke lelo naza musicien naza pasteur na lobi à l'époque avant Zamba benga ngai nazalaki na ba orchestre on a kena même ko sala ba test ya solo po bazwa ngai na bana ko bwaka na sepelisa pe bana na Nzambe ba master nyo suzo mona ba Bill Kiton ba Beba Jesak baza ba collègue na ngai
ozomona mais tant nzambe abengi ngai abenga mbala moko ta bimisinga mbala mo mosala nzamba munene na miso batu te abengaki ngai nazoya pe malembe abisinga tika nanu makambo wana makambo na bengeli ya yango na tiki yango na baniko ya malembe ti lelo pe na komi mosala nzambe munene na mboka o batu bazo considérer. Merci mosali ya nzambe. Frère Alvin, le boss na biso ya chaîne na biso La Voix Céleste, abaki na tuna yo question oyo. Est-ce que élévation na yo e boteli yo pe bitumba ndenge élévation ba pasteur mususu ba élévation na bango e boteli bango bitumba ya makasi yo poza même direction na bango wana eza lukuta élévation e ko boteli bitumba tant que qui yo sala sport nini o élévation ko botela yo bitumba. Pourquoi lelo na mboka bana na nzambi bazo créer ba biloko mo ko créer te ba imagination nana ba combat mingi na vie na menacer makasi ce n'est pas ça. Bozaka lisuba na nzambe te mwana na nzamba zo banga ndoki mwana na nzamba eza ba création ba stratégie ngai banana bana ministère na nga papa na okutana na bitumba ndeni nga moko na no kaichi mokonza makofi o lukana bitumba est-ce que okokangai o lukanga bitumba okokangai na mosali ya nzambe o teke pere moko boye ngoto bobo moko boye fujibu moko boye inapara moko boye alali na pongi alefufa malili nzoto elemba lokola mwasa ko mosala nzambe ate akabana na nzambe lokola azobanga bango po bakocha elar non nga banda ministère na nga basala nzambe ozomona lelo baza ba faux okene lobake bananza na pesanga ministère bitumbe ya na vie na ngai mais soko mo bitumbe ya na vie na okene pratiquer sport moko po beta bato bakoya na bitumba ba lobela bitumba ya molimo ba bitumba physiquement boye. Non, te unazolo ba bitumba na ocha tous les sortes bitumba. Même ya molimo papa soko yena beto mabe. Ah bon? Na bandino pano soko yena oya molimo na beti yo. Na papuli yo na nyati yo na koisi yo kuna. Soko yepe na makofi. Mon frère oyebi tobundi bakati musuna bedingo ozwa idete. Oh, ozabe kache. Winga na zala kache. Biso tobundi na ba matete, tobundi na ba kingasan, tobundi na ba maître viki tolo, tobundi na ba mazo okolia mapa. Okolala na bekatef mazo okolia mapa. Okola na ba kabo e bango. Papa, mutobo seninga zate tuna memba chura mboma. Ba selemani tuna ba chura mboma ba koyebisa yo. Chiminwa na chipinwa to yi puma noir. On a tout baba collègue na ngai na wuti ba place moko mon frère ça dit ndoki ako mekate banda ministère na nga na za kimia na melaka miliki na vandi calme na teli bota na nzambe na zwa ba combattre na vie même na famille même na quartier même l'église tout le monde ba yebi soko ina molimo na ko beto makaso ko ikawo pemba la simoko ya lisuste pona wute na place d'esprit papa biso na niveau catch américain catch na biso ya Congo papa kiso mona keleka na catch ya kwesa kawo ya ba coup de tête kawo ya ba patte kawo patte dans le vide et c'est solo ngana zala na bakisi wana. Mais est-ce que vous avez un ministère? On a un ministère. Non, on a un ministère. On a un ministère. Est-ce que vous avez un ministère? Ok. Mais tu tika yango, pourtant yango c'est kokaki. Mais papa muto ko sayote na domaine à kisi ya bonganga o laksanga tanda ko mokote. Na kota ba maison musu d'une manière impossible. Au côté pena maison ya kisi boye ba ebisi oke lale bembe ngana lala bibembe solo nzambe ngana beze bembe nzambe. Est-ce que vous avez attendre ba doit attendre ça le délivrance pour ba longolo esprit en agnos papa est-ce que muto ko sala ngano délivrance na mboko est-ce que yemo ko ba délivrer to ya sama kasa ko délivrer ngaso ko yo délivrer ngo kufa
esika siko nzamba lokota ngai papa biso tosala ba alliance na banganga ya komela na makila nako kabwana na nganga na ngate nako trahir yete pona sala succès na kati pona sala succès na musique Baba Bindombo somna Baba Bindombo bazaba no biso formé na kati ba poudre de chasse bazaba no biso to formé na ba kati kati America zomo to formé ba nebele pe to lakisi même ba na mususu ba place okino to ba kisi ya makasi to zalaki na ba concurrence ya makasi papa ezalaki na ba kati mususu to bundi bo to silisi muninga na biso ko ikao dans la musa zate. Dernièrement na simba kisi moko ya kachi dernièrement to kala plutôt limbisa papa libota na tebo limbisa na simbi kisi na kenapa mama moko na village moko na Minkao na kati na mboka moko mboka nguma chef coutumier moko nguma mama moko kuna na kati mon frère na kena mère wana pesanga biloko ya solo sikoyo mera pesa ngai kisi oyo soki batu ba ko lukanga na nenga fo pona limwe na komi mpese na komi mpese pa na limwe pa na déplacer na limi côté mususu siko mera tanga yo pesa nga ba kisi wana na yebena na kisi wana na ndaku na baluka mpese te et comment est-ce que soki bitumba botumbo ninga na bandi bitumba utako pekisa ngai azati na kende ko luka mama wana oya pesa nga kisi wana kenda kuta mama ne saku akufa ola mais esprit moko ezakati na yo on est long wakati parce que mudo pesa yango akufa ozomona ndo moni nde na musala nzambe bona mboko yo muka ko manipuler ngazati. Merci balandinio sur la voix céleste toujours ko bana pasteur lité ya kanda mbote pa na yo alema koloma kolenganga jogo Jésus jogo avec club Valérie Bonia biscotte mbala na grip na biso ya pouvoir tous à la brancher tous à la abonner ici ka oyo tozwaka makambo na biso ya kitoko pasteur lelo internet et yindi lelo internet ils ont un message pour les oloba entre musiciens chrétiens na ser na biso moko boye alors makambo wana izolobama nayebi koyebi yango malamu etaki pasteur message ni ya paix oyo kopesa to eloko nini oyo ezolekana eza vrai to eza faux. Merci. Nakoko yeba comment musicien ngo ba musicien bazebele nakoko yeba comment na ye non total que internet biso nyonso toyoka ke non voilà ba divorce salami ebele ndeti nani ya liboso et salami ebele papa eza nde ba divorce salami ebele OK basali na nzambe na bayembi na nkolo voilà malgré to komisa pe moyembi na nkolo mosali na nzambe mais bayembi baza basali na nzambe te voilà bayembi baza ba païen. Ah bon bayembi ozomuna baza ba pagano bayembi naloba voilà vas-y bayembi baza ba païen bayembi ozomuna baza ba véritable païen kozwa ta idée te moyende azalaka mosali na nzambe te papa na tombokaka makasi soki nazoyoka ke bazoloba na musicien chrétien aza mosali na nzambe musicien chrétien na mboko ya za te zwaka mai kikala mai ndenge moko na barobino mundibu ndenge moko na bakofi olomide. Ah bon oui ngane nazoloba yo muto zoloba te ngane nazoloba merci yo muto zoloba te ngane nazoloba papa nalingaka to banaki na kimia to sukisa pe na non na lobe loko te mais na moni ba commentaire depuis na début émission na se sentaki mal à l'aise au pied ki nga posa bitumba dès le début émission na mona ki ngana linga biloko wana te mon frère oko ya manga na émission mais ko linga te ozwanga na niveau moko ya ko minimiser net niveau moko bo ya C j'aime pas ça donc oyoka posa bitumba donc ti lelo mosala nzambe
c'est que bon moi mi bien te mosala nzambe est-ce que ça appelle président solo parce que comme on appelle libéralement comme appel mais tu as des appels il y a réseau il y a réseaux sociaux il y a réseau moko voilà ngana ça appel ya nzambe merci papa est-ce que muta ça appel ya nzambe ta ko ba no telemela mabene ngana telemela ngo non papa so na la appel ya nzambe na ngana accepter mabe zala kimia vas-y ngana oyoka yo papa botieka bango te ke soko zo pesa nga rapport à musicien chrétien soit disant ngi bino bolobaka ke ba basala nzambe po pesa nga rapport bolobaka musicien Mike Kalamba ya salibo musicien Robino Mundibu a salibo mais même pas ça que asa chrétien koloba biloko wana te devant ngai papa eloko liboso foko yebango na musicien chrétien soit disant ngi bolobaka na musicien païen bango baza na vie à célébrité baza bato yo lo yenge eza pona bango mais basalaka sambla ndenge na yebisaki yo na débat pasteur aza vrai kuluna ndenge moko na mwana nzokata bato lisheti mais na ba stratégie différent ozomona mutu azokata lisheti na mutu azobotola bandimi mbongo na kati église baosala lisumu moko tangu yozwaka mbongo ya bana na nzambe otunaka misala nini bana basalaka est-ce que ezana pasteur moko na mboka au Congo un véritable mwana nzambe un véritable mosali na nzambe si déjà benga bandimi na kati kila bana koleksa moko na moko ayeba ba domaine na bango toyeba misala basalaka papa lelo zomona na kati église ba mbongo bazolia ekosukela bango mabe ndo mona ka succès ya pasteur soke sila ka mabe ndo mona ka succès musicien chrétien soke sila ka mabe mais ya musicien zomona soki païen et sila kitoko poisson nyonso atia na mpoasa bango baza ba hypocrite ozomona tala lolenge ba deningo nde basili Bamatou Samuel basila tala ba frère Patrice modèle basili na ba succès basili mabe frère Patrice oui asile makasi parce que mamolo vous avez ba confirmation oui na ba confirmation très à l'aise peut-être on a le makambo na senti pédicaire non senti le coin d'être na zaki na estomac du fait que na lobi makambo na bango estomac c'est un esili mais yo etaki mosala nzambe so lelo mise chrétien mo abimisi album esimbité et beti penzate na moni ozala na souci wana te etaki mosala nzambe ozala na souci wana te et beti te esimbité bongo ce que simba ke ngesala ni na mboka édifier nani peuple congolais libote ya nzambe papa yo yebi niveau madilu a édifier batu na mboko madilu modèle yo kana ebisa yo papa modèle madilu a édifier batu na mboko Congo est-ce que Moïse Mbi akoko édifier batu bongo est-ce que Mike Kalamba akoko édifier batu bongo lelo oyo nani mwana mwaso Shabani akenda wapi ya édifier batu na nani milimu ya batu tala mwana comme nani abaki milimu ya batu zokufa na mbandaka milima batu zokufa na mbandaka basana nzemba linka ka poto comme nani mungala o nani mungalo Toma Lokofi nayebisa Toma yo yema nzembu awa milimo ya bana na nzambe zokufa na bambandaka na bandundu ovanda na États-Unis basala nzambe balinga mikili ya poto bando koma mwana américain ya Donald Trump bando koma américain yebisanga mukoloni miso ya awa na mboko lobi ete na kepe kobikisa milimo na mbandaka na ke kobikisa milimo na matadi véritable commerçant aka ko sala business na ye papa ngana lobaka makambo na nga clair nako nzamba ebisanga bomone na tino na mokili fo kufa pona ngai nako kufa pona mwasi te nako kufa pona yote mais nako kufa pona nzambe latanga na bokebi papa yo papa ote mais c'est suite nga makasi ngana koko swape mutu abondimi te na swe papa ngesi na kata mutu lito ina minwe siko papa oyemba madilu baidivia nzembo nini nzambe na ngai basali bayembi ya nzambe oyo nzembo bayembi na mukolo te papa baluambo makiadi papa landa musicien tala musicien
koyemba koedifi landa bien koedifier mboka na ye kitoko babaki sele na kombo Seigneur Lei fumu pa kester po aza koedifier mboka na ye kitoko landa telema kumpanda tobina rumbo yo koboya tengo ezali nango demba nalingaka moto na yo ezalango nalipeka nanga mwali solo na litoyo wana otienga nde na assurance zoto nanga ye komi ya sire mama e nazali lokola moto ya kwiti alukaka na yese nkopo nazali lokola moto ya maladi alukaka na yese monganga dokotolo seye bokolela nga ye mama bokolela nga mokolo na kokende bana nanga na maboko ya mbanda te okolela nga ye point faible na yo na yebi yo kolukanga otala clip wana ekozala trota nga na maboko ya mbanda okoluka nga ye nzembu nini na mboka oyo ya musicien chrétien mon frère okoko yebisa nye eleki kumpanda nzembu nini aza nani papa nakoswa na libele okondima te nga mutu naswa na libele tiens non za kimia banzembo ezali banzembo ezali yemba nzambe na yemba nalobi nzembo par exemple ya frère na biso Denis Ngondi tala banzembo oyo ya yembi ya adoration peso mema bana nzambe emema nini na mboka édifier peuple nzambe oui mon frère oza zoba to oza pena mayele ezali pasteur nayebisi yo bongo ezali te nayebisi omoni mikambo esalanga su esukisanga motema nayebisi yo bongo pasteur te nayebisi yo na oretire yango te buzoba nga na retire parole na beto na konti na bango oza na problème na bango l'homme de Dieu oza moto na nzambe oza pona kobeta te pona kotia kimia baza bato bayembi mingi pona mboka bayembi banzembo ebele moto na nzambe banzembo ni bayembi banzembo na bango koleka nzembo ya franc congolais la franc congolais mbongo ya bana mboka Congo okonyasheka mina na bisonga elongi ya Lumumba héros national. Pasteur, yokana tunono eloko. Est-ce que oyebi ke na anglophone mobimba, est-ce que oyebi ke ba vrai prédicateur basa ba chanteur. Oyebi yango, ba vrai prédicateur basa ba chanteur. Un vrai prédicateur na monde asa chanteur. Yokana ebisayo. Pourquoi yo linga ba chanteur te? Yokana ebisayo. Omoni ngai. So na kuti Mike Kalamba isika oyemba oyoka sango na mata. Osa bete neti na bomai. Bona oyemba na ote na problème ni samba benga kidi azoyemba bon c'est un message papa bumwane zo saloto nini nzamba tininga na mokili na teya na komi musicien chrétien tant que qui ozomona c'est son que ba bon prophète ava asakola ayembaka akitarema ya nzambe po asakola akitarema rime avec d'abord vous blaguez avec Dieu mon frère omoni banda to banda ke mission oyo na suka motema na vie maintenant na suka motema ningo zo sukisanga motema te na osalo mabeti to kabwana na okota boloko tinga to kabwana nzamba zo yokangai na osalo mabeti to kabwana na kokaba bêtise te sika na za po ngamo d'abord na lingano bango te personne na kuta na bango oswanga mabe ba yembi nyonso bazo telemela bango makasi voilà yebi sangai atoms Nadej et pas ya lemu loto baba neko sa musani banda oyemba papa kufi bokomi basali na nzambe boti ndenge nini nani apesi bino autorisation nani apesi bino vocation nzamba pesa bino eza lo yembo bo adore ngana teya siko yo komi ko wela nanga cher siko ngana ko teya mukolo nini mon frère ozomona même ata foi Patrice asa ko énervé nga makasi Patrice oyongo taki foi Patrice na obuke église na bandale frère Patrice
mutu aza ko exalter bato avant yemba bato ba olela bato ba comprendre que papa ça na ministère oyoka sango na nga na bandana l'homme pesanga une semaine na kundana no mwasi ale muloto okoyoka sango na nga na bandana Père à son âme, tout ça batou à liboso, tout bêta ça na matanga mais ozolo bisanga biloko eza na tout bêta tout yoki message wana ke moi si ya pasteur Alain Moloto asala ki Christ moi si ya moyembi Alain Moloto voilà kokasa te sokaza ya kokufa na ochele vérité te ah papa na ochele vérité tinga sa mabele donc moi si ya moyembi Alain Moloto mais moyembi aza mosali te moyembi aza mosali ya nzambe te papa moyembi aza lokola jibe ekopasuka nango te wana ne chuba ekopasuka nango te mopo mokonzi Koffi Olomide so il y a moyembi aza mission profane mais surtout baba mission chrétien tala mission chrétien tala elanga nzambe eza munene kasi basali baza mukie me ya buzoba non basali baza mukie te ça veut dire na musala ya nzambe moyembi aka musali motei aka musali protocole azaka musali le paswana nyonso basaka basali na tuna question oui vas-y yo za siko na ni pasteur to moyembi ngaza mwana ya nzambe mwana nzambe oui pour l'église na ngai nanu na koti na département moko te kasi tika ne ponga na za papa OK na za dadi na yebi makambo nzambe koleka yo parce que ndenge ozotelemela ngai ozozwa pe bilakeli mabe ah bon oui ozwi bilakeli mabe yo za na niveau aussi osala ata babengani aussi organiser nini ata o no toyoka ke na martyr yo ozalaki osala ndeti nini osala ndeti nini na mboko na ministère oyaka séminaire munene te na planète J na njili na planète J oui na njili musali nzambe na kati ya planète Jiguna pourquoi ochango place moko te boyi ochango na kati ya planète na tiengo esika ba panye ba yaka babongo na mitema ah moto na nzambe kolezo ya pe na kopesa lisusu invitation okoya na imika na matonge okuta pe lisusu ba séminaire na mosali ya nzambe munene na mboko rekoni tokomo chité na émission na biso yebisa biso lelo toyoki mwasi ya papa Alain Moloto atikaki biso na tongo ya lelo et message lino kopesa pa ya basali ya nzambe et puis pa ya bato nyonso bazolanda émission merci na yoki participer na leli mama akufi na souci moni souci oya kufi nango ngande mutu na yebi yango très bien oh oui pena nina dévoiler siko secret vas-y ya likambo oyo mwasi ya mama Alain Moloto asenini akufeli aza le seul mwasi oya tamboli bien na kobanga nsambe na mokili voilà tomona basi ebele na mboka mobali akufi na tongo na poko azwi mobali mosusu ozolanda nga na bokebi olanda yo bible ezoloba chaque chose à son temps mama molimo epema na kimia namoni bonzambe kati ya mama oyo parce que tango mama papa Alain Moloto akufaki eza parmi ba musiciens chrétiens musicien moko akomaki na posa azwa madame wana koma na ndako ah pasteur tika koloba babilo mususu boye mama atoto tike na mort tika koloba babilo mususu olobaka boye l'homme de Dieu musicien nini wono ngoloba vraiment boye pasteur ministère nous a songi to za nini vraiment ozo chaki mi atozo panzande musali ya nzambe sikoyo mama lokola azalaki na grâce ya nzambe lokola alobaki ke nakosala mobali na nga pasi te kuna na sa mabele papa bakufi bayokaka nazwe biso bakufi ozomona bayokaka nga nakendaka na batombe de souvenir na bacimetière na bandi koloba bakufi bayoki mpe baréagir eloko ebomi mama eza nini ye moko kovanda mingi ye moko
affection ezali lisusu te mobali aza lisusu te azotikala mingi isolé ndomoni pasi wana soki azokanisa makambo mobali nasali na mboka o moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana musicien chrétien alobaka balanda même exemple ale moloto atikala koya te ke abotolanga bible abanda koteya abotama moyembi akufi mais abanda ko exalter et puis ayembi oza mwana mokie oyebi eloko tetika namoni tosala badiscussion moko namoni eti mosala ngo ozosala okomi kocreye badébat na ngai te débat te nga mosala na ngai wana tuna yo question yo orépondre nga comme il faut bayeba so baolanda biso bacomprendre que non tozosolola na yo lelo oyebisa banani bazwa charge ya matanga wana par rapport ya mama ndenga tiki biso ebeme na tie déjà na morgue yo mto chaki ngi babenga nga na téléphone lokola mosala na nzambe mais yo ozaka ba confier belé comment babengi yo babengi nga parce que naza responsable numéro 1 même il y a ba soi-disant ba musicien chrétien même ina ba salle na nzambe naza responsable naza numéro 1 lananga bien bana na ye nga mutu na teyaka bango nazwa ba rapport ebele pa bana ari papa zolia mbongo amemaka na ndako ale muloto te atomsi bazolia mbongo bamemaka na ndako ale muloto te bozobosana ke mama aza veve mobali na ende mutabimisi bino pozwa $50 neti na bonane oyo bango nyonso mutatinde eloko na ndako wana aza te est-ce que vous avez ba preuve mosali ya nzambe papa nga nalobaka likambo avec preuve na niveau na nga nakoko loba likambo te sans preuve c'est que soko moni nga na telemi na lobi c'est que preuve ezali Frank Mulaja ndenge moko papa oyo a formé bino atiki mwasi mama veve po bo soutenir eloko nini ezangi ba soutenir mama ti mama na kufesa po na souci ya ba Toms na ba Nadeji ba ri papa ba Frank Mulaja est-ce que okazi mama na pela mando zanga eloko olelo ko abane zanga jamais abane zanga jamais na makamu nyonso papa ale pe à son âme wasali na mboka o mwasi na kozanga eloko te bosoka bane zanga ki mto banoko tikela ye mon frère oyo apesanga kanda pamba est-ce qu'on ngaso na lobi likambu yo démentir yango ngana lobi likambu yo kwesi yango mais les a besoin yo za pasteur oza oloba bosolo peuple nzambe ebongwa na parti na yo obenga ngali suso ko yoka réponse no katela yo omoni na ofingo na téléphone na ofingo na miso bato te soko bengi ngai omoni ko lelo ezala suka pe ya liboso okay kata makolo na yo na makamu na ngai ngape na kati makamu na makolo na ngai ekenda bakoko na nga na sama beleti mon frère mkobenga ngai lelo ezala kuti bakofinga yo eloko na bafinga yo bakoko na yinanga lelo bosana nga pe lelo vina yo mobimba même ozana bakaya ba prière spirituelle komeka kutanga komona ngai te soki be muta senyo numéro na nga téléphone ko pesi te loba ngana ye esimbaka te na pesi likambu yo bukinga na lobi likambu yo bukinga sadi yo olekinga na ministère yo ministère nous ezali kolo ya ngai so bakisi emo demo to suka no mabe na posa sko na iba makasi na yo ongomo na bolumbu na ngai tena bongomo na bolumbu na ngai kimia ezala pasteur mot de la fin pour na batunyo so Hollande biso o ba landi yo ba yoki yo osala likamni ya oloba na bango ba yoka plus de 143 89 40 30 plus oui. 243 89 78 37 29 atikaka ngai te nga pe moyen moi bato babenga ko pona ba prière to babenga ka yo pona maramu nini mabale ebele ezokufa nga mutu nazozongisa yo pasteur oui bato ebele bazobenga ngai nazosunga tata nzambe nazosunga bato ebele mais est-ce que pasteur wa balata ko pambola pe mariage très kitoko ndeti yo moko balate ko pambola pe mariage kitoko na balate mais naza na ba chéri ah bon oui parce que vous avez ba chéri vous confirmer ba na nzambe que yo za na ba chéri te bango pe baza na ba chéri songa naza na ba chéri bango pe baza na ba chéri mutu azangi chéri na mboka za te c'est pasteur au côté hôtel
Très bien. Okota? Oui. Ah, nakota kango pona ba prière. Prière ni okosa na hôtel. N'a passé. Tika biloko wana, biloko musuto ko lo bango na télévision te papa, hôtel eza kitoko. Hôtel. Kitoko na ndeba saleli flat sango, to kitoko na kati pe ya kati kama nini. Kitoko ya makambo eleka na kati wana. Ah, pasteur, merci. Au groupe Sambote pas nani batutu balandio. Oza besoin de prière, oza besoin de nini. Est-ce que vous avez un skiz et pas ba mission chrétien, ba toi poto, ba tu nyoso yo tout ça na mtema na yo. Vous avez un pardon pour ça ba dédicace. Kochanga na niveau wana te. Mais pasteur aza muto a posé. Non, kochanga na niveau wana te. Ah bon? Quand même toza bato esika libako ebetisami tokoko limbisa soki po limbisa kozala pe bien merci onga pe na limbisa ka baninga voilà et même koloba te lokwa na sengi bo limbisi na zango to bobo OK na zango to bobo te mais o sengi bo limbisi makamu nyonso na lobi awa nazo reconnaître yango lisusu te na yebite na lobi mabe to na lobi malamu yango moni na s'excuser olimbisanga na za mutu eza pe na biloko musuto melaka et yaka pe na perte ya mémoire donc passer ndo na bo melaki ona na mo biloko melaki ngana melaka merci pesa mbote pa bato ba Hollanda yo aza kuna na Italie Dieu donné Mouya kuna na Milan tata pambola yo des fils Masevo ya ba des fils jeune millionnaire tour du monde appellation bien contrôlée na kati à Londres mutu mbongo ebele de Panama boyimbo Patrick papa na China kuna na Paris na bosanité Ani Maya mama na héritier Manuela ba nyonso bolandi biso libota na Nzambe na ba obo sepeli te tika tata na ngai likolo apambola bino nyonso bisika bizwami bino merci plus de 143 89 78 37 29 bye merci balani nyonso ya la voix céleste et tozala ki na pasteur lité ya kanda yeto yambaki tosol na ina mukuse pe na mulai merci na bino nyonso boza ko s'abonner merci na bino nyonso bosala ba commentaire tozana bino ensemble elongo na frère Alvin Beya tozana bino ensemble na pesi mbote pa ya filo mukwaya mutema ya Bivens Deomo na Londres couple modèle couple ya Kolanda alema koloma kolenganga na pesi yo mbote masa nanga Jogo Jésus na pesi yo mbote Valérie Bonya Biscotti Mbala na pesi yo mbote pipoze ngambongo ya kisi nde mbongo tosalaka nde tolobaki na pesi yo mbote pourquoi pas Nadège Dikoussa et les grands caméramens le plus beau mobali ya pembe akotisaka ngungi nanda koute pasteur merci pour l'invitation merci pour yaki ko répondre à l'invitation nzambe na biso apambola yo azongisa ebele merci pour na exhortation au pesibiso to sepeli nango et prochainement tokoyamba yo lisusu pour na suite ya deuxième numéro na biso merci mosali ya nzambe bali bachaka kana na motema te na limbisi yo ah merci coupé et puis le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey. Oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ.
Yeah. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, ça va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Moninga, faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Marie si akenda misa mungolo tala tango ebebi papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Muse Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka. Engela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema engela bomoi na yo, mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Engela bomoi na yo, tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomo. Moninga,
tala tango ekoleka Ekwesala masebo ekolo nyonso bato bakoke tango ezakoleka nalela mpona nini nalela mpona nini tango ezakoleka tango ezakoleka tango ezakoleka le temps passe Alvin Bea tala tango ekoleka nabongisa bomona nga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali nakoleka le temps passe